L'histoire du jour na Dikina TV, Yves a boyi copine il y a 23 ans parce qu'elle est trop expérimentée. La fille a yebi trop. La fille a salakala. Kolekata basio ya mikolo oyo ye abimana bango. Alobi mama, ma sœur, nous ne sommes pas des aventuriers, mais dès nos jours, il y a presque plus de filles sérieuses. Parce que là, les filles sont devenues les épaves. Okiti Mukie, Ozonga Mosusu, Ok Mopandi, Liboulou. Suivez l'histoire de jour sur Dikina TV. Vous ne serez pas déçus. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre. La championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'a abonné tout. Il y a Dikina TV partout dans le monde. Et si Kabozali, je dis bienvenue, n'a pas nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel Dikina TV, bah, héros dans l'ombre, bah, papa, bah, maman, et fondation Dikina. Dollar, pound, héros, et loko pamba. Bon, au coin, j'en ai franc congolais. C'est dit, lèche tombe. Yo, soutenir kanga physiquement, spirituellement. Nzambe nanga aibana ko pambola, que Dieu vous pambole. Bande ko babolingo. Mwana 23 ans ayebi ko leka même andeni. Mwana 23 ans leki manike une expérience ya vie. Ndeko mobali qui a 32 ans lobi mama Dikina na landaka yo. Souvent on est accusé. Souvent les femmes nous traitent des escrocs, des faxeurs et tout. Mais de nos jours, il n'y a plus de femmes sérieuses. Bana miki a ba vingtaine des années mama Dikina, ba sali ba vie kolika mais ba sa ba 50, même voire même 60. Na lobi yaya, ni atatoleka. A lobi mama Dikina. J'ai 32 ans, c'est l'ère de m'engager parce que voilà, nazo kola. Na komi kotala, na komota, na komi kotala, na yokokuta na mwana mwasi moko, très bien, bien éduquée. Elle venait d'une famille bien, si je peux dire. Et puis voilà, et ça promettait. La solo linaye, to komiko solo, to komiko solo, to komiko solo là. Là vraiment, je peux dire flatté. Il y a un comportement, il y a ma campagne sur la vie qui était ah waouh, on a mayele. Donc, ce qui m'a cambré bien, j'ai envisagé même faire d'elle ma femme, faire d'elle la future mère de mes enfants, par rapport. Mais, maman, ce que je puis voir, tant que komi kokola na bolingo m'a pas permis de continuer la relation avec la fille, parce que je me suis dit, mais non, moi je peux pas épouser une épave. Je ne peux pas épouser une femme qui a été partout, qu'on l'a touchée partout. Donc, j'ai décidé de faire quoi? De rompre avec la fille. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Yaya, tu vas partager. Alors, maman, la fille, premièrement, tant j'ai couché avec elle, tant on a biminaye, elle était un peu timide. Voyez, bikaka, le terrain, ma boule, la butte écolo, les supporters méchants. Deuxième fois, c'était un peu normal. Et troisième fois, la fille a commencé à se relâcher, quoi. Bandeko, la quatrième fois. Dans un ndeko mobile na kombo ya Yves. Ake ko couché, moi, na biso, il y a 23 ans, bientôt 24 ans. Makambo, salema ki na metu. Et sali que Yves, aïba na ko penser mal à 4. Aïe, maman, qu'est-ce qu'il y a eu? Na ke penza. Na ke na camarade, na nga, moi, si je peux dire copine. En plein abat, en pleine adoration, na ite soyo benga angonin, en pleine mwamba, bandeko, moi na biso ya 23 ans, bientôt 24 ans, sentiment et mataye. Et sika, mobile azalaki alobite, awa we kokite, bazo kende na ye, nandela liboso bandeko bolimbisa. Notre leki, notre mwana, notre fille, mobala zozoye na liboso. Et koki ete, ye moko penda zui. Azu contrôle ya mutuka. Abeti marche en arrière. Alobi oyo, liboso te, il faut na sima. Bandeko. Ndeko mobala na komba Yves alobi, la championne Mama Dikina. J'ai eu affaire avec des femmes plus âgées que moi, dans des 50 et quelques des années. Mais, espérance on a monaki na mwana oh, il y a 23 ans maman.
Donc elle a demandé que na zoya na sima. Ko demandé na ndenge azwa penza volant ye moko a koti sango na sima. Et puis quand ndeko na bisa mobali Yves azo comprendre que était elongo liboso et koti na sima. Bandeko, il y a pas de différence entre liboso na sima. Donc le terrain était ma boulou devant, le terrain ma boulou derrière aussi. To souligner awa mobala lobi ma sœur na ajo na komi nango na tikala nanu kozwa mwasi na sima te. Ke na kende na mwasi na sima esika to sala ka zongo inene. Na tikala ko sala yango te. Maman, pour votre information, na bima na basi ya mikolo ya ba 50 plus. Ya même âge nanga, ya ba 40 plus. Mais jamais pendo mona penda qui était mukolo kuti ya 50 et quelques des années si manaye za la kofongwama neti mwana ya 23 ans. Maman, j'étais choquée. Mais le quoi tu déjà en pleine action, il fallait continuer. Na koka pe ko bima yuma te. Mais j'avais pris bonne note. Maman, franchement, comme j'étais choquée, j'ai voulu quand même me renseigner. Yako yeba au juste, comment se fait-il que moi, na mon qui a 23 ans, si maïs à la pole les bons que les kata ba maman ba 50 et quelques des années. Donc cela veut dire c'est une femme, fille bien expérimentée. Donc bazoy li boso bazoy na sima maman. To boite. Nazo senga moi si a vierge te. Nazo senga te ke yo moi na moi si yo non parce que ngapi na yebi basi. Mais mobali moko ta kolinga. Moi sa ko tchana ndako mama liboso sima. Donc c'est comme si aza et paf. Y a rien qui est resté maman. Donc elle est utilisée na ba sens nyonso maman. Ozo mona ki na ba sens nyonso comme na ko diminuer comme envie. Ya ko bimana ye. C'est pour cela que je fais quoi? J'étais obligée ya ko kata relation wana. Ya ko kata pour dire que non, je peux pas continuer de sortir avec toi par rapport ya ndenge na moni ngana rolinga moi si oaza vierge te mais maman quand même to boy na bisote attaque ba ozaro na sima mbala liboso ya mibali ya misato même ata 5 fois même ata 10 fois maman et comme na niveau wana te. Donc pour dire que y a pas de mikakatano. Donc tu ne sais même pas ce que oza liboso, ce que oza na sima maman ozo yebate. Donc ozo mona ke donc wololo wo bandeko. Wololo. Azata na besoin ya kotia soite neti papa na biso avec achaka no wololo. Ça choqué. Ça lui a choqué tellement qu'il était obligé à corrompre relation. Yanga yekolo maman. Lelo la fille azo pandanga sangoke na za escroc. Je veux pas la choquer. Je veux pas dire la vérité en face. Mais beta li solo nanga. Nako partager kaka lié. Elle va comprendre. Maman. Biso lelo mibali. Tozo nyo kama pourquoi? Soko approcher fille. Maman, espérer sa mwana mwasi. Et puis bana lelo. Bayo kaka na bango ata sonité. Ba bomba kati. Akoloba nyonso. Koloba c'est bien. Mais, comme j'ai dit, j'ai souligné maman. Nana besoin moi sa vérité. Mais naza pe na besoin moi si oyo. Bazwa ili boso bazwa na simate. Donc, j'aurais pas ma fierté en tant qu'homme et simbate. Je n'aurais pas ma fierté en tant que mobile et simbate. Yango betali solo. Bano yo. Beautiful lui. Banana biso ba lekyo yo. Ya. Moi ça la semblant. Moi ça la semblant. Kokino ko tsa muninga tina tio d'échappement et c'est toboka. Bolingi pe ka mibala ba congolais. Bokenda ta ko bala mindele, po mindele ba kipara na bango te. Bolingi ka ba bleda wana, oyo bazana ba valeur, o ayibi ke tenga mwasi na ko bala, il faut boy ba ndeko mwasi azalaka lokumu mobali naye. Mwasi azalaka couronne ya mobali. Soki penza mingi ya biso tozo bala te à cause ya comportement, toucher jouer comme ngai. Yo mwana mukie na mandeni.
bakoko na biso bakufa atala msusu liboso aboti bana soki 15 mais sima kuna intact yo na ba âge moko liboso non intact sima non intact et puis pona ba sentiment yo moko ozwi penza volant okotisi volant na sima yo moko donc ko liboso ane koki yo te sentiment matiti likolo okotisi volant na sima mobala yebaka te aye koyeba kete yo kuna tio d'échappement eza kofungama bana biso boyo kaka ko boyo kaka na koya kobetela bino lisolo ya la fille mobala zo konte ko bala ye asengi so ba koyo ko sala donc basala babenga onini par soki par 20 moi ça ndimi na obetela bino bana biso na yebite ko tala ba nouvelle sebele lingi ko leka yango wana bande konanga ko sala semblant ko sala semblant ato yebi mingi fait semblant. Moi, je ne suis pas hypocrite, non. Il y a d'autres choses, il faut faire l'hypocrisie. Il y a d'autres choses. Ato yebi, lobo yebi te. Ya ko bim samandaka kuna nandako. Kendo bim samandaka. Izate na ki chéri. Ozotika mobala lekana bisika nyeso tina maduso azolo. Alekana. Eloko nini shoko kopesa mwa mbali yana posa bala yo. Eloko nini kopesa mwa mbali yana posa sala nini. Abala yo. Dis-moi. Ekozala te. Et que ça la tena imutu na eba image et tout. Bandeko la fille a comme quoi accéléré ndeko mobali. Nandenga kobenga escroc, tu m'avais promis. Oui, l'homme avait promis parce que ça allait bien. Hein? Il t'avait promis parce que tout allait bien. Si tu n'avais pas eu le courage ou l'audace ou les sentiments diaboliques de mettre les likemba là-bas derrière. Bandeko. To femme di sakabana, to sola kanabana. Ils ont makambo mususu. Ato ko sala na yo sentiment ya sima okomi lokwa juju bio okomi lokwa ba mibalo nyoso bazoka bango sima on n'en disconvient pas. Fais un peu semblant déjà retenir une chose ba yaya ya mikolo baza plus frais nzoto kitoko koleka bino bana lelo biso toza kobota à l'âge de 24 ans. Tu n'as même pas encore 24. Tu vas totaliser 24 le mois prochain. Mais si manayo, tu as des échappements, le cola ya PD azana li dosu mususu te, ce n'est que normal bande ko boli misanga ka li dosu na bazo côté bazo obima. Il faut commander ngwana. Mais ce que yo zana dema dosu, tous les dema dosi utiliser. Tina niveau ya ko bangsa mobile. Bande konanga ebele ya ko lobeza. Ben ebele ya kolobezali mais des fois na oyeba te na loba nini ndeko mbala lobi alingi ko blessé te mais aosala nini na sala vidéo akotindela ex copine nae comme ça elle va comprendre le pourquoi il y a rupture ya relation na bango il y a rupture ya relation ya opesa mobali wana nini et le billet mon maman ngana qui nous soit épave. Je ne sais pas si elle a été avec qui, je n'ai pas besoin de savoir, mais juste en la voyant, en la regardant et tout ce que je puis comprendre. Donc, c'est une fille trop expérimentée, maman. Non. À son âge, je préfère encore na balata moi si ou la génération nanga. Là encore ça va. C'était trop. C'était trop, maman, c'était trop. Quand j'ai dit trop. J'étais choquée de savoir que non, là-bas derrière, ça peut devenir ouvert comme ça aussi, comme les devants. Je ne savais pas que si ma paix et maman, j'étais choquée. Et je me suis retirée. Dès les jours là, je me suis retirée. Je ne voulais plus toquer de l'intimité. Et mimi biso c'est quand mimi biso. Bande konangai. Ba mama to benda bana matoi. Pour nga relaxa mobile te yondo ebi nouvela singa na hypocrite te yaya yango zotula. Yango ozotula. C'est pour cela, tu es là où tu es. Qu'est-ce qui peut pousser un homme de t'épouser? Qu'est-ce qui peut pousser un homme de t'épouser? Ato linko banga nzambe te sala semblant. Sala semblant.
Ya kopesa njoto ndambo. Pesa ne fils kata ba demi. Mais yo, toutes les positions, l'homme t'a pas encore posé. Pour ça, juste qu'on a copain, copinage. Toutes les positions. Tu veux lui montrer que c'est toi qui connais. Que yondo ebi ko simba vola. Que yonde boye tout. Mais oui, il va te traiter de quoi? Yandumba. C'est tout. Et ya kendo bala moi ça la semblant. Échangeant, beaucoup de love. Bye.